parce que au monde na makambo opération na sala pour na petit na biso mi balé a aux très dangereux peut-être sur tout le monde qui sont na dévoiler ba sécurité na négocier na makala voilà ça quand à toi ok merci makambo za pena mabe ok bo ba vela na bangia ma ba vu bato bo mapena ba futur bato ok o ba bazo e bato donc na za pena plan on a vu pour exposer ok ana o ba ngapi ba vete quoi c'est bon Malamo bon ba ni ba condition wana tozali kaka ngai ngiamba de la forêt héritier wata na des petits wana maître azali na banda kota porte OK on a besoin de chose dans la police après wana dans mona ba jeune fille mariée ba momé ba jouer na biso curiosité kaka de la forêt ba nini weka sona mais 5 momi na kata chambre ba momi ba marié to combien la weka sona benga singa de non janta no za awawa sak na nga mo mutasi mangote yino mtoza na première place na kata bisi awawa encadrement fait sur la makasi alors mutu moko ta sur sabano bano pe bana droit moko te ba ko sur la ko baza ba na condition to combien la weka sona benga singa de non janta no za awawa sak na nga mo mutasi mangote yino mtoza na première place na kata bisi awawa encadrement fait sur la makasi alors mutu moko ta sur sabano bano pe bana droit moko te ba ko sur la ko baza ba na condition. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, très chers amis fidèles internet, bienvenue dans cette émission Univers Génération, une émission des différentes tendances, une émission socio-culturelle, une émission pour la promotion de toutes vos affaires, une émission de conscience et une émission, mesdames et messieurs, qui fera aussi la promotion de tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, bien sûr, qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de saluer la grande équipe technique qui m'accompagne ce matin, cette grande équipe technique costaud qui assure la technicité, mesdames et messieurs, de cette émission. J'ai dit merci, un grand merci à toi, Martis Chamala, notre réalisateur qui est derrière la caméra, et un grand merci à New Song, à la grande équipe de New Song. Merci pour nous avoir accompagnés, merci pour votre assistance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous avais signalé, sur ce plateau, nous serons avec l'homme de Dieu. Il était maître bien sûr, mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé, il a reçu un appel de Dieu. Il est aujourd'hui serviteur, parmi les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Janta. Il sera avec nous, c'est avec lui d'ailleurs que nous allons décortiquer notre sujet du jour. Mais avant de continuer, comme la Bible dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous allons tourner du côté de la régie. Si notre réalisateur Martis Chamala est du même avis que moi, il va nous balancer une chanson chrétienne, une façon pour nous de dire merci à Dieu. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour la réception et la continuité de notre émission. C'est parti. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de retour déjà sur ce plateau. Un grand merci à Martis Chamala pour ces très belles images, ces très belles chansons qui nous a vraiment fait entrer dans la gloire de l'Éternel. Comme je vous avais signalé, mesdames et messieurs, que sur ces plateaux, nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu qui fait rage à Durban, un homme de Dieu, tout le monde s'étonne de lui parce qu'on les connaissait comme étant maître, comme étant pratiquant des arts martiaux, mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé, il est toujours maître, mais maître dans les seigneurs, il est évangéliste. Nous le recevons aujourd'hui dans notre émission. Bonjour, Moussel Nanzambe Janta. Bonjour. Boye malam nakati émission na biso. Émission Oyo et ça la promotion à Basala Nzambe, émission à tendance nyonso confondu aux arts mutoa politique, aux arts musali Nzambe, aux arts musala na yo salaka en Afrique d'ici, émission Oyeye pour la promotion pe kobimisa vérité oye bombamaki na polele pour être communauté congolaise pe partout dans le monde entier ici comme na Congo azali ayeba nini za koleka na kati ya mboka Afrique d'ici. Alors les autres c'est là qui to yambao na kati émission na biso parce qu'il faut que le banquet aux ça là déjà rage maître Janto to ebaki mutamakasi mais les loyo à komi côté ya liloba na Nzambe les loyo to tali ba vidéo na YouTube ezolekela mutu nyonso maître Janta et bandaki na ndenge nini pour olongwa maître aussi ma bibliothèque na boso bato banda hotel.
Zabata 20 mètres nous autant tout mètre ça Jésus. OK. Alors tant Nzambe yemoko à se transformer à kitina mukilo à moto. Donc tout le monde qui va mission ni Nzambe sala ki akanga ki donc voir ezaki arrestation. Akanga ki batu belé ya bateti. Nzambe akanga batu ya ndenge na ndenge. Akanga ba mati ozo mona oyo. Musani matsa bana ko sala. Ba André Kimbuta wana. On m'a dit que fan de la Babik non, azalaki na péage route. Donc c'est-à-dire qu'il faut les 14 guettes, il faut que nous en ayons. Aujourd'hui, on prend maison la carte. Donc si on a le sous batukola ba David. Maintenant bazaki dans les meilleurs les États-Unis, Londres, mais bazana la carte ba forêt. Mais na makanisi ya Nzambe, azomona David déjà que non mutu ça quelque chose. Donc si on se rend à David, Paul, Nazaki Mouta sécurité. Nazaki pena ex-criminel, brigade à Kosakanate. Donc, na c'est peu qu'on a question tout n'est pas parce que tu n'as vidéo mon avis nanga Diango, pasteur Diango, Otoka, Massa, Asuma, Nanganda, Baba Molona, Taga criminel à Nengawana. Mais là, mon niveau nanga Diango, la Bible sur le terre, donc Zaki penda, il y a bouger qui m'ont qu'il fort. Mais na terme à mettre, et ça m'a comme étalé physiquement. Tout le monde a maître sportif et ça m'a tout ça physiquement sportif en mukete na autre joueur club Geda tout ça ko tuka ko bunda mais active peut to bunda peut to bundi na représenter pe mboka na ba Congo na ba est na tamboli pour na sport mais il faut te belo comment que les vrais maîtres de Jésus OK auto bien ka biso bo maître ça gagne na ninga physical mais vu ko ya biso to mena ka po les alliés vivent toujours mener spiritualité. Mouton tout temps pour la spiritualité, il y a des alliés vraiment. Alors pour la lobby tout temps a mis sa physicité, tout temps a mis sa molimo. Alors pour n'anga ina kuta na Nzambe, les alliés makama mukete. Alors les alliés makama mukete, malgré les alliés na makama nanga mabe, mais dans mon nanga janta, communauté on doit janta kisi. Oh janta simimoto, janta boy Ngana on doit la bateau na seka fort. Na zangande esprit fort. OK. Et donc ça n'ingaï, et ça esprit na zana na Congo, makameta sport. On a ba data na servir Nzambe. Na zana ministère, za mapomo na ministère, mais club il peut que ça la. OK. Alors club ane que ça ba voyer te club ane que il faut ezala changement moko boye pour na bato bato comme ma sport na ninga ba kulu na ninga ki voyer. OK. Ozo mona mais le problème ezala que non na kutana na Nzambe. Très bien. Na zaki ba amia ba pasteur Nazaki bodyguard na kengela bato ndenge na ndenge. OK. Ba fe nanga waze kwa na kadra bango. Ba fe nanga ngingia mamakana na kadra bango. Ba sala Nzambe pe ba prophète na kadra bango. Ba pasteur amnene pe na kadra bango. Parce que nous avons une différence entre ba pasteur na batamokili. Donc place wana nde sikoyo et cela qui noté fana na nzela Nzambe. C'est bien. Parce que là, on a makambo faire son salle pour na petit na biso mi balé a aux très dangereux. Peut-être sur tout le monde qui sont dévoilé ba sécurité na négoce la moi calme. Voilà ça quand à toi. OK, on makambo za pena mabe. OK. O ba faire na bangia mababa vu ba zo bo mapena ba futur bateau. OK. O ba zo bateau. Donc on a pena plan on a vu exposer. OK. Ana o banga pe ba vete quoi. C'est bon. Voilà mesdames et messieurs Tozoko Bakaka et monsieur Komoko Melengi Malembe maître Janta Aouti Musika. Tout qui n'est pas lobby, azaki ba bodyguard, il y a ba musicien, net ba waze quoi net ba ransom. Alors maître Janta, nangina tout nous tout na moko par curiosité, ndengo lobby vient na biso ransom na sala makamwa mabe pona ba petit mi balé. Ba petit na nyango ransom na sala makamwa mabe. Bon moni wana baba vie to ko wa teto sala makimate. Kola ko tikala ka mukolo hein. Ouais. Alors, nous avons passé des chemins devant nous, chemin de la vie et chemin de la mort. Alors, si on prend une vie, il y a quatre. Si on prend une vie, oufa, il y a quatre. Mais, nous sommes dans ce cas-là. Tout le monde a dit la forêt, va venir, va faire quoi, va confier. Si on va venir, on va tout dans la bande, plein de saganate. Mais tout le monde va battre plein de ezalinini. Bon, quand on a grâce à comment on a vu à l'étranger, à Akita, à Wawa, à sa population, à Koutana, frère Mobelando, Motaliboso,
azaka na point sawa yo mtakutana naye nganda sinadeke namoni basele yo namoni rite namoni kakol bon vieux pas quitter moi bino na minute na mtao kwa feta ke maître eza ye yo janta via beninga bite abiyo nongo za boye nga fulo zala nayo timu kuna uza koga na ngai ngapina tebo de la foga poninga idong na le danger mais tozana ba jeune abisu mazaka mo ba coiffeur ba debiaka ba jeune ba debiaka ba musicien. OK. Alors on a ça va tuer non. Alors telle sa puissance ya monde des ténèbres ndenge za ko jouer. OK. Via komi akutel na bana mai tozana Michel mo bo mettre vidéo ça na infos batu bazalate. On va makamba public na lotambo lete na zo makamba tozala ki ngai mettre Doudou ou azana digba ça na infos petit na ba France. Nangiama de la forêt na kati hôtel à Tropicana na deux jeunes garçons na abisi mo ke non on peut sabino vie on sala lettre bo ke na ambassade de fête de na Congo na ndebo sa bo ba ke na sa makana ala sima ba ko ko za pembe mais na sala ba poudre mo bo fona pe sabino a poudre na na ko pe sabino bo soli sa mutuke bo ba ke koreza na maboko na bino malamo bo ba ni ba condition wana tozali kaka ngai ngiama de la forêt héritier wata na des petits wana maître azaki na banda kota corps. OK. On a mis ma chose dans la police. Après on a dans mon ba jeune fille mariée. Ba moi même avec na biso. Qui c'était kaka de la forêt ba nini weka sona mais ma 5 momi na kata chambre. Ba momi ba marié. Bon, oya saki na bango kuna nanga na yo. Ba marié wana ba basia ba marié o babala ba koti na kati ya chambre na de la forêt na Weranson. Après de la forêt bisi héritier kakol qui nous comme ega prière benga de petit to kota to samia to ebito sengi na ba dito sengi nzamba mo zaki nzambo ya biso ya Israël to nzambo pena ya lola nzambe oyo yo pena ba benge Emmanuel po héritier tina ki nzambo moko na pesa ki suspect. OK. Nzembango ya yemba ki bien ya que non ya pesa yo nini zambe nanga na pesa yo nini on est en nzembango ça linze manzambe après tant mon nzambe vide pas habiter to ko tatsko na chambre pour faire la prière donc ba ngo ba aveugler. OK. On comprend? Yeah. Alors tant que bana nzambe faut zala souple et prudent ba continue pas na mai ko me bana ba sisi ba makano ba bima boye. Malmo ba petit ba changer ba email. OK. On bien que non ba petit na ba porter. Ama ça na ba porter donc comme na esprit na ya colère. To comme na weka sona benga singa que non janta no za awawa. Sak na nga mo muta simi mangote. Yino mtoza na première place na kati bisi awawa encadrement fait sur makasi. Alors mutu moko ta sur le sabano bano pe bana droit moko te ba ko sur la pour baza ba na condition. En tout cas ce qu'on émission. Le kiti public ezate o bato baza o public ezate ya zonga abire na ba frontement ba jibe boy fondation na chambre zonga azuka na groupe ba mati na ba petit na wana kaka na kakol ya na héritier na sele ya ba mati likolo na kata ghetto ko mbazo bima ezala ki donc embouteillage ko sakana te population na ba sud africain na ba Congolais bazaki ya muke wana tout le monde wega pour ekotaka na image donc c'est à dire que ça biso ba chrétien tozaka distrait aveuglé. Pourquoi toza distrait? Parce que Satan azope maté. OK. Satan zo sala makambo na ye. Okomona sikoyo bato tout bazalaki wana mu pepe bakobima nango wana soki o respirer yango ekangi yo mbala moko. Donc rien ne marche dans la vie. Rien ne marche. Comme esclave ou musicien, on est arrivé là. Donc, c'est-à-dire que il y a une différence entre musique chrétienne et la musique qui a moqué. Musique chrétienne, ce qui a on senti que nos anges qui ta protection, on senti que non, oui, dans la sécurité quelque part. Mais ce qui est libanda. Donc on sentit que nous avons de la forêt, au moins on a besoin de black label, masanga, tant de comme le col va fazer de la masanga na petit. OK, merci beaucoup. Très chers fidèles internautes, moi en fait on continue, il y a un moment qui était petit wana, des master wana.
après bakora makambo te esili bana mai bakomi bafaser. Ok, ti lelo baza kaka na bien aza faser soki okutani na ye nga yango mona epa na ngai nazomona mpena nzambe nga nayena mpa nzambe na nzambe bavantique te parce que baserviteur de Dieu nazoyeba te rôle eza nini na kati ya communauté congolaise et communauté te rôle na bango eza nini oyo nzambe atindi bango mission comme babelge ti sikoyo nazoluka yango ti na minute oyo jeune wana aza na 3 momine ya sirene na kati ya mai 3 momi ya sirene na kati ya mai jeune oyo oyo oyeranson azwaki na mwana mai azalaka bien bo soki omi minui faza na mai mais okomona bato wana bayaka na baeglise bazosenga badonation bakanga bato bazopesa bango babiloko wana lipa mwa soutien kamati 50 bal bopesi 100 rende bopesi boyebi mutu bozo kopesa te fanyana na mutu solola na ye po okomprendre bamakambo yango ezali nini ezotrafe na kati ya monde ya molili sikoyo bamomi oyo owenga so naza na kati ya ghetto bango tu bamabala na bango tu esala nini ekufa. Maître Jantan, na ngira tuna mutuna moko par curiosité kaka. Nalandaki émission moko frère Patrice je crois ezalaki pa kuluki na biso papi mboma. Batounie sur les kiné ou ranson à répondre à lobby les kiné ou ranson à ebinzam kaza musali nzam. Mais tozoyo katolobi na ndeko expliquer les biso comment na que bana basi bakotaki ba marié bakoti na ou ranson quelque part na kati ya chambre la bimi na minute tozolo ba mabala na bango kufa deux jeunes wana owe razwaka awa pesa ba poudre ba vie na bango comme malheureuse. Donc ça veut dire que par rapport à oyo ebisi biso eza contrairement na au frère Patrice a confirmé pour na ransom tokolo ba ke wera ebinza mbete aza muta misala se en tout cas pasteur Patrice aka musanga so ba makama bo aka musanga fort na ko bon na ko manquer te na ko manquer pété oza sous ba étape na ngate ce qui le grand réalisateur a joué le biso élément na signaler biso to proposant au monde na yo mo commenter est-ce que na ba makama funa mona o no monité oyo ebisinga o no confirmer ngote mais Patrice abi place petit nazali. Pasteur Patrice, oyebi place leki na yo azali. Boza pété marambozo ya makasi. Tala. Lumière na ténèbre kuta na gate. Mais yo omi bengi kozali pasteur. Oso ko le quoi? Nazo comprendre. De ton nom lobby, il faut to renverser ba hôtel nyo surtout. C'est ça. Donc ba un temps. Sikoyo mutu lokola de la forêt aza susute ke o aza anganga aza mutu asimba ki c'était yemo bakoma nganga donc aza mutu aza na contact na se faire en direct. Sikoyo yo ole kana liboso awo bana expliquer batu ke non oui aza musali anza on va dire après Patrice ozali pasteur révélation 12 chapitre 7 11 et sur le clair ezalaki na bitumba makasi kuna na lola ange Michael notre ange contre ange Michael ba ange nae contre dragon sikoyo batiaki ni sifete mais Bible présentait dragon mais yone qui na yo a commis opération dragon sikoyo tel que homme de Dieu pasteur oyebi makambo leka na enseignement na yo na combat spirituel bataka makabatalisaka makambo ngoli etali dragon a représentation ya dragon ya Lucifer. Alors tout le monde a dit que nous va faire le gol là, va chrétien, va formationner. Et ce que je dis, fait que non, petit dans un moussa en Zambé. En tout cas, au camp, nous m'appelle sur le ministère, qui est là pour la ça. Patrice musicien donc na wana okoko conclure étant homme de Dieu na ba dire ya donc Weranson aza féticheur ou eza ba parole et bimé pas musala nzambe Weranson c'est un féticheur aza nganga donc pasteur Patrice il faut modifier le wana alors homme de Dieu tozo kende malembe na suki émission na biso na lingi na tuna mutuna moko eza na likambo moko esalaki rajawa bato balobelaki yango mingi oyo etali pasteur je crois pasteur Louis d'Or
azape moko ya bato oyo za proche na ye tala biloko oyo komizongisanga lisusu akomaki aza biloko oyo bata baproblème aza moko ya moto oyo yo mpe ozalaka vraiment pembeni na ye mpo soutenaka ministère na ye te na soutenaka ministère na ye te na ministère ndenge ok yo apo eza propos ya nini asalaki nini toyokaki ke violaki mwana âgé de 10 ans une fillette ya église na ye yo za moto ya média naza moto ya média ok belaki no bapreuve na bavideo omonaki video wana miso non mais batémoignaki média fo ozana bapreuve nyonso to tozwaki témoignage ya oncle ya mwana wana oyo alalaka na église azalaka proche ya pasteur Bidor a témoigné que c'est vrai ye nde moto ayaki okanga bango na kati ya office olobi bien que oncle ya mwana wana soyez prudent biso tozosala kaka mosala média tozotuna yo prudent omoni ngai nzambe oyo komona oyo na digba esalinga mpasi fort moni on ozana mpasi ta benje avant-hier napesi no mbote bisika pasteur Benjamin Fef ministre oyo ministre akendaki na osala obiti nakenda okutana naye informé biso nakenda osengi bapato ok donc kuna mpo leka na o nga mpona insulté même na tv ok boye kaka boye bazokaka boye na bainformation ezangi donc fausse accusation azali serviteur de Dieu asali mosali na communauté bananga na ye mboko mwana moke asali mosala na ye abimisi bana baévangéliste te bapaster na kati yo te nakutanaki na homme de Dieu moko je pense même à Tom ça confirme homme de Dieu moko kaka na Durban aza na ministère te autu ya kalaté abi asali 6 mois en Afrique du Sud na Durban na ba pasteur oyo ya yebi na Durban baza kaka 6 oyo nzamba confirmer que basala nzamba te nazoloba na otanga bakombo te mais nazoloba oyo ya lobby ayebisaki ngai homme de Dieu à 6 azalaka te 5 azalaka te tout le monde sont des serviteurs de Dieu mais ba o bazotambola na même ba bazotambola libanga wana za makambo ye na nzambe nenga ko juger bango nga za muta vérité ok nga pe na komi serviteur de mutu so bigwa j'adore I am a school au point nzambe nga ko ya pe ya Paul mais maître Janta toka sa mopanza ba na église mais oui ya pasteur José je crois oh il y a na cicatrice ça na beta et kutaka ko wana muke na beta 5 pasteur bakao ba église na kota na panza makambo est-ce que vous avez pu le loco comme ça? Ngana ba ve na ngana ba église ni surtout na tout na bon terme. OK. Ça c'est une bonne chose. Ngana kena dans la passe bien je pense que là on a comme na bon nzambe. Ça va révéler comme makambo belé, je te montrer des choses cachées que tu connais pas. OK. Mais comment on appelle là que non mukileza kanda. Libanda parce que ça dit bien. OK. Ba tout ba critiquer ba diamé ba fumer avec les chambres. Oh, banumba, bakuluna, banana, basana amour moka makasi koleka batana kata église. Nani nazo la sire yo, muta thématique mo aya, parce que ba chrétien, baza donc majorité ba chrétiens sont des hypocrites. Patrice Sanya baka je sais non ma pasteur Patrice. Alors j'ai cherché le monde. Mais je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église. Monde des années ni mokili. Asali pasteur, tant on a ça on a mouké hier sur le ministère. Mais à bimi ça le connaît wana, parce qu'on fait connaisseur. Luka oyeba pourquoi faire le baki makambo? Pourquoi pasteur alobi makambo yo? Mais le lopé maître Janta et na commission na ba na commission na ba place yo on ngana na makama nzambe na ko mona na que nzambe atininga pena avec l'évangile la vérité. Parce que au moins quand ba pasteur oui c'est des pasteurs ba wan na nzambe ba nini mais quand tu connais sur nzambe boto na bango license na bango mukanda kala boto na bango permis de conduire pastoral kala batikala na komba ka pasteur boto na ba pasteur dans na bango ka bola ka black label na whisky ti lelo. OK ah on a digba parce que oza ko édifier nini tango nazalaka oza pasteur netinga na bi pasteur moko maître Janta auta Congo azalaka osimbela bakatiere bilamba ayawa tina moya lelo alobia koma pasteur apôtre amelaka cigarette
Amen. Et puis à ce combo, il y a Ange Michael à l'Ati, parce que vous pasteur Michael. Nous sommes en train de faire un bangon de Yangwana. Nous sommes en train de faire britanniquement. Nous avons ni demande. Nous avons serviteur de Dieu quelque chose. Nous avons combo, on a boyé, on a maté monté. Nous avons ni de moto, nous avons tombé la combat gloire dans Nzambe. Nous avons tombé na bosoloté. Nous avons un problème sérieux contre l'évangéliste Jantan. Ok. Nous avons un problème. Nous avons besoin de faire un pastoral. Nous avons un côté il y a tant qu'évangéliste. Ok. Azuna musala pas cité kagavité. Est-ce que vous avez promis la carte? Alors, là, vous avez un pasteur Ludo. Na tout nyota ke média. Est-ce que au monde qui m'a comme na misu? Oh, yo mona qui bina vidéo to voice. Olobité. O yo qui n'est pas bas. Témoignage. Et pas oncle propre. Oncle wana bazala ma photo mon côté. Parce que photo ça na pris dans pour ma belle pour ma homme de Dieu. C'est ça. Parce que balobi munoko ezali puissance munoko oyo ekoki kodétruire yo mpe koboma yo ekoki kofina babusiness na yo makambo to. Donc toujours signaler maître Jantan nous signalons ici que nous avons aucun problème na pasteur Ludo. C'est un pasteur que je respecte beaucoup. Ngai na pasteur Ludo naza na problème mpe na ye te. Ok. Ni côté famille ya mwana oyo yo oyo tokaki balumek oyo papa ya mwana mwana yenga na parquet nazalaki na dernier jour. Et puis tu signaler jusque là procès ils ont continué car on a bakati te. Nalobi procès bakata na tout na question moko Jésus n'a pas ça combien de jours. Jésus n'a croix. Jésus n'a croix. Ah ça là combien de jours? Pardon. Maître Jantan. Combien de jours? Na Thomas combien de jours? 3 jours. Jonas Bumambi ça combien de jours? 3 jours. 3 jours. Est-ce que au bout histoire il y a Daniel, accompagné à Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Abednego, Bazali combien? Bazali Misato. 3. Ce que lui donc n'a pas été dans ma canne qui est. Bazali combien de jours n'a pas été comme lui? Bazali 3 jours. 3 jours. Dans le but, Jésus le bas qui se sont là combien de fois? 3 fois. 3 fois. L'être 3 est très suspect. Parce que lui doit être ministre de la défense à Jésus-Christ. Wana selon yo moko ne mozolo ba. Toujours le baron clair que nous sommes ministre en Zambie. OK. Bon on va ko diriger na se awa attaque pasteur, attaque boy ndenge musala zo samole en Zambie. OK. Alors mutako wanga ne azate. Ngai na mona na ndo ka pasteur lui doit na mona ndako ne ka shikoto bakanye. OK. Na tira ko benga pasteur lui doit na chombo na ngai bo. Le côté ton azaki criminel. Na yena ba munition na ngai awa 1000 na moni blue light 1000 zola na ngai. Siko na bi awa na samwe. Baka mona mboko mindu ki sa license. Sa mikanda. Yo yi makambo. Mais donc il a calme ya bien musique ya chilu bezo beta ya Nzambe. Na bité na ki le pas congolais na buaka ba minduki. On comprend? Ouais. Pour nous la souvent tomber la confiance ngai. Mais na zo minduki na buaka boye na maboka pasteur lido. Tata la bonne pasta. La transaction de l'ambassade à Makamna. Ouais. Et on se reprend. Ok. Pas ta sauvé à Tekiote. À Tekiote, à Simon à Maboko Boy. Mais il n'a pas les cas. Ok. Mais est-il dans la montema? À Benganga l'église, là, comme pour le mot, mais quand on présente la présentation, on n'a pas la moitié, on a dans l'église. Nazara n'a pas gagné, ça n'a pas gagné. Ok. Au moins, sur la place, on a un pasteur, lui, dort. On a mon pasteur. Liaison moi. Alors c'est-à-dire que toi on a un mokili, attaquer par pasteur toi. Na comme na kingdom Nzambe. Attaquer sur pasteur. Non. Na comme mutu na otambola selo loi ya Nzambe. OK. Est-ce que comprends? Nazo comment faire ça? Jésus-Christ va que non a viola qui loi ya nani? Ya ba juif. Lui donc va que non a salé a violé. Donc viol les infractions moko. OK. Alors, Jésus preuve exatée, évidence exatée. Okay. Il y a lui donc preuve exatée, évidence exatée. Alors, nous avons un peuple congolais. Dans chaque ndako, il y a des surtout maintenant qu'on fuit faire la carte bandako. Va se retirer, va bimana ba makambo oyoyo. Côté la tête que nous avons la ligne de Konangai, wazali muluba, wazali mungana tenga na za munganda chopa monga ba 100%. Mais na kati ya parquet na contribué qui pour na comme ya pasteur aza mulu banga za mukale donc ça makambo tali tribité. OK. Et ça premièrement pour sauver notre honneur ya Nzambe. Le coup ya Nzambe parce que quand Owana c'était diable. Mais toujours signaler si réellement les Camboyo ezala qui coup monté
sincèrement famille wana il faut pas le pasteur lui doit passer pardon c'est un loin de Dieu wana makamwana etali bangona kota makamwana te ngana tali makapo papa ya mwana zakara jour na interprète jour ya cote ya troisième jour papa est angleterre papa est bien ante basala qui na interprète donc ça fait interprète azalaka interprète singa et bien nga ya bi ndeko nanga osali bien no moye awa pour ko soutenir ndeko ba vele mwana bité ko soutenir yete na ba ko na mission ndeko papa mwana zakana lui doit azala kité wala lui doit na kata kasho OK na répondre à bité na ko soutenir ni ye ni lui doit na zotala o makambo l'état asali to ba ke na voix ya loi ya mboka oyo so ba ke mutu na viol à belté OK vous appelez et dans un groupe de l'autre suka ben mutasani ne abima alors c'est à dire que mama kamuko to la on a ndenge spirituel OK to beta mama côté OK to menacer œuvre de diété OK to tika makamona ka ndenge zaleli alright mais on a estali ngai passe na mutema komona ba pasteur ba se révolter contre pasteur leader on est ça que ndenge ntango mon ba pasteur on a zela na côte na l'accès ba ngopna ki winga kuna na zo ba nsimula ko la bangote mais na la kisa pena que bible ba tchanga na mapeka les autres na bible te ezaka ba newspaper et ça va papier génique bazo ko tchana mapeka bino mwana mwana bino la kati ya côte na parquet et puis bozo lo bana munoko na bino que non ezaki ba kisi na ye mutonga aza pena aslam sik aza na statité. Et puis nous signalons que bateau bazolo ba qui sinaye et ça ba sala nzambe ba homme de Dieu à Durban. Homme de Dieu ba qui sont ba na ça la super charger. Là pour na fika pour na passer belge ba batune belanga ma sauver que non moni passer belge la ka mabonza ya di ma sumi super charge. Biso peta que ba ya to venir dans émission. Mais OK, ezaki le contraire. Bana ya église na yende ba sumba ki super charge pour na 50e anniversaire ya pasteur. OK. Surpris. Et puis si jaloux, et puis si va mettre dans ma baie. On se reprend. OK. Dans ce ça, dans ce répéter les sous. OK. Dans chaque ndako, tous à la prudent. Bon, Bible ça le thème, nous avons orienté dans OK. Matthieu chapitre 10. Dans ce répéter les sous Matthieu 10 verset 16. Et bandi ma baie ma casse. OK. Bandi très suspect. Alright. Voici. Voici l'accès na linga la tala. Hein? Tala. Au cours du moment terme monsieur. Voici. Mona Botala. Tala. Donc nous avons même présenté, nous avons présenté ce que nous avons na minute. OK. Na yo muto aussi ma Bible chaque jour. Na yo muto yo toute la catholique que ngana zali serviteur pasteur évangile, ce qui n'est pas. Alors puis voici, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Soyez souple comme des serpents. Ce qu'on y a tout sauté. Moi ma Bible c'est comment décortiquer. OK. Loup azanan. Loup. Ours. Ours ça loup à sa représentation et ça. Loup azam boazamba. Boazamba ya. Et ce sont mon boazamba pas ça que les chasse. Nazo chance wana te. Que ne siko yo ça devoir. Yo média, luka documentaire. Dans la chasse à balou. Ba ke naka 20, 30, 40. Donc c'est-à-dire que ceux qui lion a pas une embuscade. OK. Donc ba bomier, ba zo katané. Ceux qui tigre a pas une embuscade. Ba sanini ba bomier. Éléphant quelque chose minganaye. Ba sanini parce que tel risque na yo homme de Dieu. Barobino qui n'a tienné le col a même na kata banyama wana. Est-ce même pas vous résister? Jamais. Ma brebis, alors je vous envoie comme les brebis au milieu de moi zamba. On vous tout à tolo. Ma pasteur, bamboa na sibalia bango kala. Ou lié ba qui ne évangéliser. Je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Mais sur la même kende, bon gagner ba âme. Koya na bango na bonzambe et puis ba amwana soki ba ye ba sentir que non awa na se retrouver na sala kati na ndaku na nzambe ba tiki mabe ba se retrouver ma yo sikoyo okei tant que brebis okomi lisusu loup donc olongwe meme okomi lisusu ndenge moko na bato na ba loup ba kangi bango yo zo mona beaucoup des églises ma foot ezate. OK. Et les mozati beaucoup des églises. Mais maître Chantal, au moins na ba pasteur ba telemi 3 4 na quoi pour na ko critiquer pour na ko tonga comment na
pasteur nayoka na oyote na ningaka oyote alors ngato mona ye na nenga ki criminalité brigade na abandonné tout nzamba zuka brutalement OK ba ko mo luka délivrance na ngai OK alors si bozu ka ngai oluka pe amatie na Paul soki bozu yango ne boliki bata média OK. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Pour comprendre que Toyamba qui maître Janta, évangéliste Janta, ou le Loaza Moussali Azambe, a eu la vérité, tous les hommes de vérité pour Mukolo, Azolo Baneka la vérité. Pour comprendre, maître Janta, tout comme dans cette émission, je crois que tu as une émission Moussousou, où tu as vraiment une émission spéciale, vérité sur vérité. Toujours à l'univers génération, mais pour la Lelo, tu as commis dans cette émission, les grands réalisateurs. Ouais, tu as commis dans Souka, tu as commis dans Souka, on a signalé dans l'église de Dieu, dans le peuple de Dieu. Il y a peut-être un petit mot de la fin. L'église de Dieu, peuple de Dieu, l'église faut la libérer. Ok. Oui, mais l'église, il faut la libérer. Ok. Pour même dans la carte de l'église, les brebis basées dans la carte de captivité. Dans le cas où il faut que Molimo Monsanto kita, ils ont quitté. Écoutez ça fermé. Est-ce qu'on peut les affermer? Parce que la dame va d'autant malade. Vous avez été. Ok. Écoutez ça là. Ah, je peux pas dans la carte. Ah, j'ai un message. Molimo Monsanto a une place où il y a tout basé dans imité. Mais l'église, comme la question, parce que partout il y a des problèmes. Il y a aussi. Si tu ne vois pas, il est donc au monde on a pour français de ce moment, on a pour français la éviter. Toko baba. Au ce monde. Pourquoi on a besoin de Nzambe boy? Pourquoi on a commencé à se battre? OK. Bon sécher bien. OK. Bon la pena bien. Dans un sens on a pas pasteur. OK. Bon quand ça que nous le coup les pasteur oui Genèse et Apocalypse nous compte la Canaan Nzambe. Tu aujourd'hui on a simple serviteur. Ils ont un simple enseignant, ils ont une promotion en Nzambe appelle sur. Alors, ça la promotion normalement. T'es un makambu, on va tout sentir qu'il n'a pas blessé. Na zoki na kata mutema. Au moins na kata église, mutasali 20 ans d'église, 20 ans ya kuita masanga. 10 ans d'église, 10 ans ya black label. 3 ans d'église, 3 ans ya black label. Alors, un vrai papa, il faut que nous ayons un rendement, un enseignement. Et ils allaient jouer ma casse dans la l'église de Dieu. Et puis, au moment où on a su que nous avons un non gossiping. Mon nom est là. On a vu que nous avons pasteur. Et on a vu que nous année où il y a 2020, ils allaient très suspect. Évangéliste Janta a yé ma bé. Na yé na bonzambe na nyoso. On a mis instruction, il y a papa na ngai. Na kutani na batu balobi pardon les années puissance que les années pour libérer ma vie à batu. OK. Et ce sont la première ça la katwana. Alors pas dans l'église ba pasteur ba commission ko la ba équipe bale. Moi dans église oyo ça ko la vita. OK. Église oyo ça ko la imana. OK. Et église ça ko na tipi mazembe. OK. Donc église ko comme maman qu'on a té. Bon confisquer ba nimilo ko la ba za pana na biologique oyo poti. Qui es-tu? Si vous avez un dépassement, vous avez porté. Bandimina Bango. On est comme une renaissance. Il y a pasteur Mukuna. Mais non! Vous allez tout faire dans Nzambe. Voilà, donc là où Molimo Monsanto ezali, là où Wasobela Jésus qui s'est Seigneur et Sauveur, Bana Nzambe Bozali, Walka Yakokene Koloka parole. Ezaka très waka papa na bino o wona ozaka papa na bino te. Mais comment expliquer? On respecte pasteur, on respecte pasteur oyo kuna sa kotonga ye. Mais où est le Dieu o toyo kokuta oyo? OK. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Merci Maître Janta, merci Évangéliste Janta pour avoir répondu à notre invitation. Donc, organiser une mission autour spécial Évangéliste Janta, vérité. On a vraiment te promettre, l'émission vérité sur vérité au Kolobelabi sur aux ala 1 heure du temps pour comprendre les comme timing. C'est bon, et ça bien ma communauté ba émission bo joa ngami ngete. So on a beaucoup de nanga il faut gagner la église. OK. Na kuna ne beaucoup de nanga kata champ de bataille donc
Satan côté Nzambe, donc Satan pas pour connaître Nzambe. Donc dimanche faible à Kosakanate. Dimanche au Welcome, na Gate of Life, on va passer Cyril Mandom. Donc Boya. Toya wana tozala wana to s'organiser dans le grand réalisateur Martis Tiamala. Tokoya wana kozwa prédication en direct, il y a évangéliste Jantar. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre chaîne New Generation et à votre émission Univers Génération, une émission de différentes tendances. Comprenez que nous avons eu à recevoir sur ce plateau l'évangéliste Janta avec qui nous avons développé pas mal de sujets. Merci de nous avoir suivis, restez branchés. Merci à Martis Tiamala, merci à la grande équipe New Song, merci à vous et retrouvons-nous plus prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Merci beaucoup et au revoir. Merci.